Voilà. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre, mesdames et messieurs. Vous êtes tellement belé, vous êtes Rabisso, la Katia King France Télévision. Mesdames et messieurs, merci. Nenge, Bopona, King France, pour nous avoir information, il y a un aspect clair à tout moment parce que tout le kakato peut savoir l'information. That's why, autrement en anglais, tout le qui na Kinshasa. On a toujours, tu peux savoir l'information, l'aspect clair. Na mboka Mandela, tu as eu kuna to luka moye, to informer bino ndenge makambu ezalaka yango yo to luka te to kita na source. To luka to pesa bino ba information, chers téléspectateurs, na ndenge to zwa kabino, boza tellement ebelé, bota rabiso obenga rabiso de partout dans le monde, bota rabiso bokomela kabiso boza ko s'abonner. En tout cas merci beaucoup nzaba pambola bino bande konyo so o bazai ko s'abonner batie le kolongo non place ko s'abonner bozo cliquer wa bozo sa biso confiance mesdames et messieurs. Merci en tout cas nzamba pata batela bino nzaba pambola bino pe kimia et vanda o mabota mo bino parce que bo tala biso bovani na mabota na bana na famille boza tellement ébélé mesdames et messieurs. Nous sommes ici à Kinshasa mesdames et messieurs, précisément en République démocratique du Congo. Donc, tous encore, pour nous informer bino vu l'actualité et les Karanambo Kanabiso. Mesdames et messieurs, comme on a dit, Yannick Wenge, l'ensemble de Konabino, Congolais, on a yaka pour tomber Kakosolola par rapport à Makambo Kanambo Kanabiso. Chers téléspectateurs, à l'aide de Salamaki, la Lubumbashi, par rapport au général Edi Kapel, Maramba Romon en dirait, et là, comment vous allez se préparer Nakati, ya Lubumbashi, on dirait, Badongolo Misu, Batu, Yananga, Tope Batu, Mususu, Oyo, Balingi pouvoir en place, Bakobongi Saka et Loko Moko Boye, pour na Lubumbashi, pour déstabiliser Lubumbashi. Pour préparer le roman Koboye. Chers téléspectateurs, général Edi Kapel a comme on a présence ya Kabila. Topé présence ya FDLR, topé présence ya Tuananga. Ils ont dit que ça paraître na kati ya Lubumbashi, ya wana mokolo ya lobby, aux acquis les 14, tout le monde a qui le général ya 22e région. Je dis qu'à peine à Beta Kimbela lobby, basoda bozala kidibate, basoda bozala kolamuka, ba FABC, bola la terre parce que mon nguna a kozana biso na porte, mon nguna kozana biso passe, non en tout cas, bon fungo la mise mesdames et messieurs. Chers téléspectateurs, tout le monde qui a ndenge le général Edi Kapel na Beta Kingonga, a lobby bola la terre, moi na mboka kola la terre, lusho nyonso kanga misute. Topé mapinga nyonso batela mboka place ozali. Mesdames et messieurs, ceux qui Edi Kapel na beta qui c'était wana parce que ayebi peuple louchois parfois à des fois bazalaka naïf, bazalaka na facilité ya ko corrompre bango mesdames et messieurs. En tout cas, naza congolais nayaka na ba lisolo ya ko ba division te, naza pe tribalité mesdames et messieurs. Mais biso nyonso toyebi ata na Afrique du Sud, moi je vis vivant en Afrique du Sud, toyebi comment peuple louchois bazalaka manipuler na mbongo na makambo nso mike mike akokondola pe trahir nderu na ye, a trahir mboka na ye. C'est pour cela mesdames et messieurs, tomoni le général Edi Kapel a Betimbela alobi mwana mai fungola misu mwana mai kolala te. Parce que mon naza na kati ya mboka déjà. Musika te mais na kati ya mboka. Alors, président Fachi faut fongola misu, président Fachi faut vraiment côté le malisusu na ba stratégie na ba ndenge nyonso ndenge ko sala pona mboka Congo o me rappel côté le parce que batu misusu ko lela bango baza bato balingi shit ya yo pe baza bato balingi shit ya régime o ekoya. Mesdames et messieurs, général Edi Kapel na koloba présence ya Kabila ezali na kati ya Lubumbashi pe a exiger perquisition et salama na ba ferme nyonso ya Kabila to pe banda parce que toyebi
Kabila sala banda ko belé dans Lubumbashi wana, Kabila sala ba ferme belé dans Lubumbashi. Vous avez vu la fois passée comment général Oyo azaki na général je crois Numbi. Oyo azaki na parc na wana, topi azaki na lui azaki na parc na wana. Oyo ba retrouver minuki makambo belé. Attends, on va perquisition, mesdames et messieurs. Le général Edi Kapene a exigé perquisition pour Salama. La banda kwa Kabila, la ba ferme oya Kabila parce que la télévision partout bomoni ndenge et bimi déjà que les gens sont robot mamaté, ils ont déjà dévoilé, mesdames et messieurs, que Joseph Kabila aza mutu oyo aza sima ya makambo zo sa mana est ya mboka na biso. Mesdames et messieurs, le ba uti ko boma 5 personnes na Ituri wana, ba mama ba uti ko kolona biloko na bango, ba beti bango masasi ba mama ba tiki bana. Combien de photos ko lela mboka wana? Or que bobomi azalaki moto yo a diriger mboka na biso pendant 18 ans, mesdames et messieurs. Ba Congolais bo fali kimia. Tant que vous avez procès à Kabila ko salama, tant que vous avez la vérité, oyo Kabila ko sala na est to pe na Kinshasa to pe na Congo, makambo Kabila salaka, bino bo vandi kimia. Tant que vous traiter biso ba taliban, mesdames et messieurs, vous traiter biso ba tout ça qui ni ba luba. Ok, moi je suis Mungala, 100% de père et de mère, je suis Mungala. Dans le Bélara toujours makambo intérêt à mboka nanga, mesdames et messieurs. Makamuna Romona. Tout ça, on a parti à Kabila. Ndenge azo luka moyen kozonga na pouvoir, azo changer ma stratégie. Chers téléspectateurs, présence naye ezali na kati ya Katanga. Mona nyonso Katanga fungola misu. Et présence ya nanga ezali na Katanga wana fungola misu, mesdames et messieurs. Excusez-moi. Bon fungola misu, botika kozala distrait parce que le peuple congolais, à des fois, tous a distrait le peuple congolais, comme distrait le diplôme d'État. Diplôme de Robima, il y a un représentant qui et qu'on rendre un peu ma camouflage ça la moka. Moi, je la concentrer dans moka. Moi, la moka, pas la moka, je suis complète ma moka kara, mesdames et messieurs. Bato mboka musuba kobeta wa makara. Chaque téléspectateur bomoni ndenge procès à Joseph Kabila ya ko salama. Joseph Kabila lobili avant ba condamner pas que ba condamner à mort ba sala ba mandat d'arrêt international, il faut comme na kisasa pour ay kata procès oyo. J'espère que beaucoup landa na kata kin France ndenge to la kisabino façon déroulement ya procès ezali koleka na kati ya Kinshasa ndenge procès za ko sala na haute cour militaire ndenge makambo ko sala mabarakisi ba signature oyo Kabila a signature moko na komba Hippolyte Kazembe Kanambe et place mususu a signé ba signature lokola Joseph Kabila, des signatures, tout le monde a projecté et tant que président Moko Nabiso a signé des signatures. Kabila avait des identités au Moko, ils ont qui politique, Kanambe Kazemere, Moko et Joseph Kabila, mesdames et messieurs. Bon, on a qui va projection, il y a Makambo Kabila, puis interview, Kabila, ce n'est pas un Congolais, Kabila Zaki. Rwandais va diriger mboka na biso utakala, mesdames et messieurs. Mais je suis pas là pour ça. D'ailleurs, on va éveiller la population, mesdames et messieurs, pour lakisa, n'enge mboka na biso est en danger, Congolais a toujours la distraction. J'espère que quand vous procédez aussi là, vous tirer les sons par rapport à procès à Kabila n'enge kulika. Mesdames et messieurs, la complète est sous le solo, il y a procès à Constant Moutamba. Et ça passe dans le Carabiso, et l'Ingaramoutoya, pour ça, la Moussa Malamouté. Congolais, Topé Congo, et l'Ingi Kozala dirigé par Mibi, par des voleurs, par bateau, Bakoloba Makamu, et Rosala Maté. Par bateau yo bako diriger mboka na kuti par bateau yo
ba diriger mboka na sentiment ya nzoto. Mesdames et messieurs, tozwaki docteur oyo ayaki mpona kosoigner justice ezali na problème. Lelo tolivre ye lokola Lumumba. Bon, omona façon procès ya Constant Mutamba koleka ezolelisanga bakongole baolela. Et Congolais nyonso aza na posa intervention ya président Faci parce que komona façon procès wana ezali ko se dérouler ozomona bato tout ba comprendre que tricage eza na kati ya procès ya Constant Mutamba. Mesdames et messieurs, tricage eza na kati ya Constant Mutamba basimbisi mwana mai ber oyo ye akanaki yango te kolandela procès wana kokende eza pasi. Congolais tout ayebi naza Congolais natambolaka partout nayebi partout ndenge bandeko baolobake bakokondane Constant Mutamba misu bakoloba 10 ans misu bakoloba saka tomonaki ministère ya justice ya ministère public aproposaki 10 ans mpona Constant Mutamba que tentative de détournement adétournaki asalaki boye 10 ans bakondane 10 ans ba interdire ba fonction ya politique ba ça ba ça tout monde qui nyonso wana ça fait mal. Mesdames et messieurs, makambo Constant Mutamba sali na Congo ezala ministre d'état ministre moko ya militant moko atika osala route azalaki toujours aimer la population en plus peu azalaki na posa ya ko traiter justice ya mboka na biso. Mesdames et messieurs, bomonaki Constant Mutamba silisaki kuluna lelo kuluna ezongi plus ata na Gombe to omona kuluna ezali kosalama na Gombe. Mesdames et messieurs, tata image moko na kati ya Gombe kuluna ezali kosalama or que tangu Constant Mutamba zwaki place moi changement ezalaki ya bakuluna mbana na bakuluna vous avez moi le lengue nous sous par rapport à Minicho. Mesdames et messieurs, ça fait mal. Comment on a mboka na biso balinga kamutu ya malamu te politicien yo sa sala malamu ba linga ete ba livrer. Mesdames et messieurs, là on est à mabe au Constant Mutamba sali nani batata ponyo ba condamné ba juger ba longo militaire simbité Parlement et boy kolongola batata pour les militaires tia kimi mboka voilà ça va baluka ete batika kimi na muto alobi nga na okima justice te parce que na yebi ke na sali loka mabete na okima justice te po na yebi na zomo lelo na sali te faut na faire face na tavile innocence na nga na muto wala nde Congo poni et christifié mutu wana Congo de ponier beta ba seta kufa. Mesdames et messieurs, ça la passe beaucoup ils ont révolté Congolais nyonso. Président Faci, il faut ça l'intervention dans le dossier oyo parce que mutu nyonso on a des autres qui clarté que bazo mutu azaki ministre de la justice dans l'époque azumbo côté a chango côté comme pas bazo de comme problème. Mesdames et messieurs, ils ont passé la procès oyo ba mama ba kolela nga tamboli place belé na zala ba te belé ba kolela na dossier ya Constant Mutamba. Mesdames et messieurs, ba to ba kolela façon procès oyo ezali ko kende ko sala ba to pasi façon tricage ezali ko sala ma mais ba obaka mo ba to le kuluzu mo na batu ba commissaire 40 ans te on ani pour le baka ko kanga ba milo ba ko détourner mbongo na mboka pour achaki ba miyibi soit disant ba ministre ba magistrat o ba kosala musala elongo banité ba mandi songolo pakala kilikili pache ba misapi ba balukeli contre ye bio de senga oza Faci il faut intervenir na kama Constant Mutamba. Mesdames et messieurs, ça fait mal comme on a procès au Tchigoleka comme on a ndeko Constant Mutamba ex-ministre de la justice, regarde ça, comment on a nenga koloba, nenga kolela, pas à koyoka, et yo sala ba Congolais passe, mesdames et messieurs. Voilà to resenga président Faci ocha misu. Parce que l'or mora mapé, il faut s'éclater.
ceux qui lelo ba condamné vu que ndenge ba congolais balingeli façon congolais alingi constant mutamba pour la musala oyo arandaki la population congolais pour musala oyo alakisaki mboka na Congo. Mesdames et messieurs, mwana mboka azala veille parce que ituri kuna na est kuna malgré ma signature d'accord tomoni on dirait que kipe nanga etali nanga te nanga toujours à continuer chemin na yo ya ponaki mwana mboka fungola misu. Mesdames et messieurs, les apasi mingi na dossier oyo to talango ndenge ezali ko kende les apasi na congolais fungola misu parce que ba distraire yote ba somba yote côté ka mboka te partout ozali kengela mboka oza pachi nzambe ya kosunga ye akozala débarrasser na bato oyo balingi shit na ye. Un jour tokolamuka nzambe ya kobimisa bato wana na poasa oyo balingi échec ya Congo oyo balingi échec ya mwana mboka président pachi. Mesdames et messieurs, les apasi mingi congolais aza toujours na ba distraction tant mboka ko kene mabe. Le bata fils mukoko DG appréciation moté à lire ya makambo zo kene bien te. Mesdames et messieurs, makambo na ko kene na Congo zo kene bien te. Congolais mingi ateli motema na signature ya Washington a occupé mamuté à l'objet que tant pendant rotinda batwa bunda nanga ye wana aza ko continuer combat aboya malembe en attendant batuba okufa. Mesdames et messieurs, insécurité au commune qui ça pour le combo insécurité dans ma casse qui ça mona mboka yeba ndenge ya kosala musala. Merci beaucoup na major Patrick Yalemba major oyo asimbi Lemba chef commandant Lemba na musala salaki akangeli biso ba criminel oyo bako pesa passe na Lemba bazo seme ba querelle na Lemba bazo seme ba trouble na Lemba ba criminel armé tomoni musala salami na Lemba major Patrick akangi bango. Mesdames et messieurs, tomoni lisusu na Kimbanteke na commune ya Kimbanteke major Mado na pesio mbote au sala musala kitoko akangi ba criminel. Mesdames et messieurs, oyo bazali ko sala ba trouble kuna na Kingasani na Kimbanteke kuna ba criminel ba ko sala ba désordre ba ko boma population ba boto na biloko surtout ba changer wa mona passe ba kufa kuna. Mesdames et messieurs, akangi bango pe a transféré bango à qui de droit. Merci le président Christian pas auditorat ya Gombe azo sala musala makasi. En tout cas azo kende vraiment na ba criminel o bazo présenter ye bango musala ko salama ba criminel belé bazana ndolo bazo kangama parce que batu musu ba oloba bakotika bango basala bango lote criminel sana kisasa yesala mana kisasa basala bango lote bakotika bango. Mesdames et messieurs, je vous confirme que nandolo ba criminel bazali bako kangama bazona bako piriger mingi bandeko na biso bako uta matadi ba matadie otiki ma vie ya bino ya bako voyager ko diembela ba boatu soki na ba bateau ko kende poto bonimi boko ba criminel na kisasa awa déjà mona mboka za veille kinonyo so za veille bo bebe isali biso kisasa mingi bazo utakaka matadi auti matadi azu munduki sope azu wapi aye ko sala crime awa pe ba major baza veille bazo kanga bango na ndenge ba facilité ba major bazo kanga bango ya makasi. Merci beaucoup na musala bo sala bino ba matadi pour continuer bongo mais sous kolongo zali. Mesdames et messieurs, merci chers téléspectateurs to like you on to relaxer bien sur ce procès
Il y a Constant Moutamba, au suite de l'habité, bah, qu'on a né, tout le monde a prié au pasteur, ou aller sa sali pour naïe. Ceux qui vont condamner, ceux qui vont quitter, nous avons des cas naïe. Mais après, si, pour la mise sur les Congolais, nous avons des tricages, les alliés. Nous avons des causes, les macam. Parce que c'est pas au monde. Ceux qui vont condamner, il n'y a pas de problème, tout le monde va crime, il y a la mort au Congo. Il y a des millions, 50 millions. Baza libanda, misu bakimi, mususu bakimi. Nous avons un jour à bout de la mort. Quand ça Moutamba, va condamner Nzambe kaka. Va condamner peut-être Nzambe, mais l'autre déjà bien. Le bon père ça le bien déjà, il dit complot pour ça là. Quand il y a des cas, les Congolais n'y sont yebi. La condamnation à Moutamba est créée ma kamuna beaucoup. S'abonner, t'as la nation ça vous abonner, cliquez pas sur s'abonner, s'abonner, aimer, partager, et ça la biso bien ma casse et commenter. Nous allons connecter aux gens qui ont une notification dans les collations, s'abonner, ou vraiment du matin du colo. Ou cliquer en rapport, la vidéo tout au chat et comme la yo, avant qu'on la vidéo. Comme on a eu Yannick Wenge, il y avait un moteur dans la vidéo Nzambe. Merci de la confiance et de la fidélité aux gens. Botal Arabiso, la carte King France Télévision, meilleure chaîne d'actualité. Partagez. Et ça va bien parce que merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous avons tellement de au Talabiso. Nous avons connecté avec King France, meilleure chaîne d'actualité. Nous avons pas mon labino. Qui m'a emboté mon labino au Talabiso, la bouquet de sur la King France Télévision. Tous à la veille. Congolais, l'issue Nicolas Lissou. Parce que quand on fait des soins, pour mon nous, ça télémi. L'issue Nicolas Lissou, ça va bien. Qui m'a et faut nous botter la vidéo de Pessimboté. Ta maman Pierre Tioka, merci beaucoup Nayo. Oh ça je puis wanga, maman je puis wanga à connaître ma robe, il mariage, ma robe oh le ça mariage religieux coutumier benga biso. Kinshasa tu retrouves sur le numéro, ma robe à Kitoko et aussi en direct États-Unis. On s'en va pour la connaître. Bachayo manzaka Kitoko ba placer ba fille balingaka. Kozala monzele balinga kozala bien na kati ya Kinshasa toujours bobenga biso pour pesa bino dans manzaka professionnel le professionnel a aussi mboka libanda ye pour abomisa manzaka na bino en tout cas bos benga boza décider boza recépela on a pour ça libala mariage religieux coutumier nyonso bala cha kitoko en tout cas benga biso tokola kisayo ndenge okolata en tout cas tokolata ndenge ba kolese ba robe wana mariage kitoko wapi manzaka lala ponga la bébé okozala mobimba oyo wapi en tout cas bata salité ba kokate bato balata bien te o bagola tate ba ko ramonte ma oya linga za la bien alingi fetine za la bien manzaka za kitoko ba maquiller kitoko ba sele kitoko benga biso okozala mobimba. Mesdames et messieurs, c'est comme une souka, il y a 4 émissions à Bisso. En tout cas, vous avez tellement belé, ceux qui vont se plaindre les manches. Et ça, merci dans les réalisateurs, Curtis Wenge, toujours mes sapiens au Salamoussala. Et merci beaucoup, Daniela Bossoaret, joyeux anniversaire, happy birthday to you. I wish you all the best. En tout cas, anniversaire Zaki Lobby, c'est Pelaki, Oyo Wapi, et puis birthday to you, Daniela Bossoaret, nous à maman, pourquoi pas. Benilange Bweke Yoka. Mesdames et messieurs, on a Souka, Kimia, Engela, on va voter en deux. Balobi King France Télévision, Nemakam. Vous avez besoin d'un film bien, autant la émission bien. King France Télévision, Nemakam. Chaîne Moya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi Sotoloba Minte. Nous salande Makam. Abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis à politique. Masolo ya Congo, masolo nenge Congo zongi pas ba congolais. Nous avons la personne mon mastermo au salane émission trop bien. Yannick Wenge Yannick Wenge Yonde Makam. King France Télévision, Nemakam. Salande Makam.